vais te passer au moins rapidement les temps de Waza opéré. Bana Nzambe, shalom. Alors, nga kombo na ngai Zoro Mabiala babenga kangai Viele News. Naza bon mo wana na utiliser kango penza mingi te po naza chrétien pratiquant mais naza catholique. Mais naza pratiquant, naza fanatique ya catholique te mais na croyaka na Nzambe et pas nyonso oyo bandimaka Yesu nga naza wana. Alors bandeko poto zwa temps ebele te na fandaka na Suisse na Lausanne naza pena mukara me oyo boyoka ka cheval blanc cheval sans tache yeyo azali awa natambolaka kaka na ye naza mobulu ya basi te ndenge pasteur lobi apparence trompe c'est vrai mais biso na ba réseaux sociaux netinga babengaka nga nzambe ya internet nga nalingaka ngo te selo bango na évangile na bango mais na ba recherche tosalaka tokoyisa ba pasteur ebele ba chantre oyo bayembelaka nzambe ebele nga naza piège Pasteur Mayata tolukisaka ye bolumbu na ye vraiment totia na batu baza awa po tozwa totanda ye mais lokuta mabete vérité za moko lokuta eza ebele bosambelaka mingi po oyo aza mutu oyo akoki kosunga mpo na bomoi na bino na biso parce que banda ba recherche oyo tosalaka nga nazotubela po tosalaka ngo ba recherche tosalaka po na tokweyisa ye tozwaka ye te voilà yango wana nakumisi Nzambe. Merci. S'il vous plaît, merci. Kulutu. Kulutu, s'il vous plaît, église, s'il vous plaît, s'il vous plaît, pardon. Kulutu, topesio merci pour to sambela nzambe kolobaka bato baluka biso nzambe la sape biso ba. Topesio merci pourquoi? Parce que olobio tout beli. Na sengo lokwa leki na yo. Lokolo loza chrétien. Nazo senga yo penza au témoigner nga uzunga na noté. Ça c'est vrai. Mais Mbote balandi MDG de TV mafuta sika nzambe apambola bino sika nyonso zomi bino ezali ngai wa bino mère d'Orcas la grande dame mais quand nde tomesana koya koloba kopesa toli kotalisa bino o esengeli totalisa bino par rapport ya réalité par rapport ya nyonso boyebi oyo tozo vivre tozo bika na sena moyi bande ona ngai. Ça fait déjà quelques jours, plus ou moins des semaines. Normalement, fin ça l'émission depuis. Mais na loba ina Olexa on ndengwanate. To mona kinde on biso Zoro Mabiala. Mukolo page ya News de Star. Page oyo toyebi eningisaka monde o mutakala o likambo songolo son le News de Star rezu esilo sambwe bake batandi okuna et puis oroyo kango de tout baro taxeur de tout. Tomona inde konabiso Zoro Mabiala na église ya pasteur de la foi Jean-Paul Mayata que j'aime et que je respecte beaucoup. Bandeko, nabi kesa image yo bato belé mutna muto alandi yango bato belé ba sepeli ya Zoro Mabiala ke mais moi personnellement nazaki na sengwata mukete nazaki na kanda nazaki en même temps na pasi na motema. Koyoka ba propos toko yoka biloko ndeko na biso ayekoloba liboso ya église. Oui, c'est vrai. En quelque sorte to benga on a habité confession, mais confession ngo koyoka légèreté ya kolobela ya ndeko na biso. Abongoli na motema de. Et ça te ka bongoli motema. Moi je sais pas. Est-ce que pourquoi kolekisa une telle personne ou encore pourquoi le permettre de venir bon, ezaka nzamba zo loku moi. Côté monsieur, vous avez pas qu'un important.
pona biso toyoka me nayebi te soki bakretien to bana na nzambe ntango boyoki eloko wana tota bomoni image wana bomilobeli nini et puis leso nini yango botire. Je sais pas, parce que la majorité batou ba sepele azoroma bien la kiye pas de la foi tala kuta lobi boye. En fait pona batou ezan de gloire, il y a de la foi. Aza digne, c'est vrai. Ce qui mutu azo mérité crédit et eza malamu. Il faut repérer ça yango. Gloire à Dieu si il n'est pas de ces groupes ou encore parmi batou oh peut-être basala ba mambasalité ya soni ya somo o tozomona tozoyoka nzamba zo lokumu. Bon, plus bato musu seza plus ba obetela nde de la forme maboko tala kutu aza digne tala kutu par rapport à mamuzo mabia la lobby bande wana ngai naokai pasi pe mawa naokai pasi pe mawa nzamba sunga biso Bible zoloba votre adversaire le diable rôde tout autour cherchant qui dévorer résistez-lui avec une foi ferme. Ses frères, aza clair, na ba propos na ye, ou encore ses papas, ses messieurs. Na ba propos na ye. Donc, en fait, bango basala la campagne de déstabilisation, ya corps du Christ. Bazoro mabiala, ye na babatu na ye. Donc, en quelque sorte, ce sont des agents du diable. Obako sala musala pour l'avancement ya royaume ya ténèbres. Vous comprenez? Azaki clair na ba propos na ye. Zoro mabia la lobi bango batinda ka batu bolanda image batinda ka batu po bakene ko tenter ko kwisa ba pasteur et puis tango ko sambo abazui mutakala na to bazui image na yo ba sambo isio ba propos bimi na monoko na c'est lui qui a dit ça, je n'ai pas inventé et c'est triste et regrettable et ça pas si peu mawa ko yoka biloko boye ko mona biloko boye ngai molobeli na bino ngai ndeko na bino eloko kaka oyo nga na yo koloba par rapport à image oyo eza kobenda bana na nzambe matoi que faites très attention surtout na bana mibali même bana basi mais mingi bana mibali basali na nzambe ser nyonso mwasi nyonso mutu nyonso azoya pembeni na yo azali ndeko te oyo ozokanisa azali oyo ozomona te azali oyo ozokanisa te tango azopusa na pembeni no akoya kolakisa image te ke nonga nde nazoya boye nazoya nde mpona détruire yo to mpona sambwisa yo. Vous comprenez? Donc il faut osala très attention. Bible ezoloba na proverbe lorsque la prudence fait défaut le peuple tombe. Nzamba batela biso mapesi nga na mayele ya ko réfléchir et puis ya koyeba ko poser ba acte o esengeli na moment esengeli même mutu liboma po kata balabala atalaka. Donc il faut être prudent. Les Congolais disent ekenge fait l'homme. Son asali émission to voice to vidéo o ezara pona ya ko alerter to pe ko benda bana nzambe matoi. Le diable ozage souwe na ye souci na ye ezali amema une multitude na lifelo. Et parmi ba stratégie entière en place, moko ba stratégie eza ba jeu o bato ba osala. Tant mutakala mosel la nzambe bimi libanda. Mutu mo apozanga question tuninga me mama bino pe bolekisi. Pourquoi tout le monde a mitakala ba JBT? Pourquoi tout le monde a mitakala ba kofite? Ba na kutu ba batu kutu ya buzoba makasi na nango ayebite que il couche des femmes comme pas possible. Ça dana ana tina mutakala ya wera soneten, ana tina mutakala kofi olomidete. Parce que eko apporter et le côté. Par contre, mutakala de la foi eko apporter quelque chose. Par contre, mutakala la grande dame eko apporter quelque chose. Mutakala ya pasteur Songolo, ya chantre Songolo, ya Mike Kalambai, ya Moïse Mbie eko apporter satana gain ya ebele makasi. Eko apporter gain ya ebele makasi pona nini? Parce que soki bolumbu ya mosali na nzambe ya chantre ya mwana na nzambe bimi libanda ba païen bana na nzambe nanu oyo baza na foi ya kolemba to ya makasi te bakolemba bakopengwa bakobunga na kondima bakomilobela so ekutu ye mutakala ebimi boye ebongo nga kutu na ana nga eloko te. Donc totika na biso kaka mutu akobanga nzambe mutu abanga nzambe na mokili oyo azate.
Ba payen de même ba oloba ke sikoto ke sambelela nini parce que biso na bango ndenge moko beaucoup to biso to sala te bango bazo sala ngo ba ola na basi ya bato ngako na ba zo mwasi ya moto te ava na ndaku encore moya makasi boye afungoli bière na ya malili mwasi na tumbeli etaba avandi likolo a mesa che makolo likolo na makayabu na pilipili na kwanga na ye ale na ye avandi na ye vie ezo continuer. Satan azo gagner terrain, Satan a obeta maboko, Satan azo sepela, azo dépeupler royaume nzambe, azo peupler royaume nae, azo zwa ba candidat, azo gagner ba candidat. Mutaka kofiso ebimi libanda epengu sana yango. Mutaka la wera sonso ebimi libanda na ngo lemba na ndima. Mutaka la kofi ya héritier Watanabe ebimaki awana na ngo lobaike na osambela susute. Tango to monaki je ne te lâcherai pas awana na ngo lobaike osambela lisusute. Mais par contre, tozo yo kaba maambu batu bazoloba. Tango ba scandale zo salema en accord du Christ. Et indaki Mike malgré mutaka lango pe batu ba mona kite même ba ke rezo même mutaka la ya mutu musupo ba kosa geza Mike la mai pourquoi? Car po ba déstabiliser église. Est-ce que bana na nzambe bozo yeba makambo yo to bozo yeba te? Yango na oloba na bino bandeko bo bima na distraction. Bo bima na distraction. Et loko zoro mabia la sali. Il faut éveiller batou. Il faut lamousa batou, conscience à batou. Il faut fungola batou misu. Il faut évandi sa penda bana nanzambe penda conscience zonga bango baba na ko réfléchir mais malheureusement tozaka batou moko kaka. Ma munyo soto mona na biso ngo normal et ba msupe ba beti maboko ba c'est zoro mabia la n'importe quoi. Est-ce que bongo li motema? Bible zo ba y a de la joie dans les cieux lorsqu'un péché se répand. Est-ce que bon motema? Et puis na ba propos na aza clair que il va continuer avec ça pour azoloba a ABC ndeko Jean-Paul a continué comme il batela ça la très attention. Bango bazo continuer campagne na bango déstabilisation parce que za musala o bango ba pona basala. Na ebité ceux qui bat bozo réaliser gravité. Na ebité ceux bat bozo réaliser munene ya likambo na ebité parce que eza vie ya batu ne mutoza en danger ba ame oyo so akufela. Bible zoloba ya de la joie dans les cieux lorsqu'un pécheur se répand. Moko kaka, moko abongo limotema apesi vie pa na yesu na likolo fête ya monene. Et bato ba campagne bazo sala ezoko pengwisa combien de personnes. Siko imaginer na ngambo satana ba fête combien ezo salema. Et ya ndenge nini parce que ebele bazo bunga na minute likolo ya scandale eloko moko songolo pakala. Ya ona webisa ba na nzambe. Tout ça là très attention à la vie na biso. Mosel na nzambe longo la légèreté, hein? Longo la légèreté. Bande mukomsu na oleka sur Facebook. Moi kala na moni ndeko moko aza apôtre. Na profil na ye s'il vous plaît. Ache photo moko ya vandi azu ba ser mi bale ba vandi na mipende. Alobi bana na ya molimo. Ah, vraiment. Et batu bazo mona batu bazo tala. Siko on bako considérer nani bako loba nini bako bengo na kombo nini ata soki na ebite bilo musu na ebite bato musu so ba réfléchir ça to so bazala mayele na ebite image ya bongo eloko ndengo na les gens vont dire quoi ata soki obima na bango te bato bako loba penza nini et puis on a marié bana nzambe to sala très attention nanga moko na kati. Tout ça là, très attention. Le temps est tellement mauvais. Le temps est tellement mauvais. Le temps est tellement mauvais. Rachetez le temps, dit la Bible, car les jours sont mauvais. Nous vivons des temps compliqués. Nous vivons des temps difficiles. Oyo yeso alobela. Oyo yeso alobela na makomi. Oyo yeso alobela na Bible. Batan esuka. Na Matthieu 24. O batu ebele. Barolemba na kondima. Bible zoloba l'amour de plusieurs se refroidira à cause ya ba makambo oyo ezoleka otozo mona combien de batu balembi na kondima. Bible zoloba batu bako lâcher prise batu bako préférer ba ken Rolanda ba makambo ezanga tina batu bako tika nzambe même ba Eli bako zala séduit bako nga nzambe na ebite ba makambo tango est-ce que totanga la Bible ou encore à chaque fois totanga babiloko tomilobela nini et puis ba garde nini tozwaka bande onanga faisons très attention to sala très attention Hébreux 12 ezoloba toza environné na multitude de témoins
yango to se débarrasser na ba masumu ezoko kangama na biso si facilement. Ndeko na ngai soki wana discipline te, soki wana discipline te, surtout na vie chrétienne on a makambo ya Nzambe osano ba progrès te oke musika te oke epai te obandozano ka sujet ba scandale. Tu dois vraiment te débarrasser, éviter, t'écarter, te séparer na ba makambo misusu oyo ya mokilo ya na tina te. Il y a des endroits à ne pas fréquenter. Il y a des gens à ne pas fréquenter. C'est triste et regrettable. Les loto comme on a soi-disant basali na Nzambe. Camarade ya ba païen. Prophète, mais master na musicien profane. Bandeko na ngai eza ba scandale. Eza ba scandale. Combien ba otonga, combien ba oloba. Et ba ozo ba échappatoire. Oh Yesu azalaki Jésus n'a jamais été camarade ya païen na Bible. Ba païen nyonso ba pusana pembeni na Yesu to o Yesu apusana pembeni na bango ba bongola mitema a o eloban o elobeni nango boketu Laurence Okoko te to à l'immédiat soki immédiat ba bongola mitema immédiat ba bongola mitema o yokaka sur les champs et le changement était radical. Toyebi lisolo Marie de Magdala aya etelemi liboso Yesu akoka te amimoni salite baki ndumba na sala kana lobi ke o amo santo ami bwaka na mabele. Normalement attitude ba paye fo bazalango vis-à-vis na biso yango wana. Tant musicien mukila poussane pembeni na so disant prophète angouye au sala ba miracle, il faut abwaka manase. Pourquoi? Parce que tu as Dieu. Pour nzamba solo. Pourquoi? Parce que je dégager bon nzambe. Na vie na ya bo soto ya salita amona ke nana ngwa yebite ke ba musicien mokili ba na kisi ya makasi kuto ko sakanate. Nana ngwa yebite ba musicien mokili ba homosexuel menene. Nana ngwa yebite ba sala ba abomination ya ba bomara ba sopar makila nani ayebite. Et ce monde là marche comme ça. À moins que oyebate. Soko yebite contester tes personnes me contredira à moins que oyebate. C'est ça leur vie. Et muto ayebi abi ke mamna lo bezandengwana. Mais bizarrement, vous verrez un prophète, Massa Efali Poupa. Excusez-moi, peut-être ça peut scandaliser, mais c'est ça la vérité. Vous verrez un prophète, Massa Kofi Olomide. Vous verrez un musicien chrétien, Massa musicien païen. Non. En fait, toi, il y a une différence. Les leçons na kutani na musicien à mokili na nzela, je sais pas faire tout ce que vous voulez et que tu coûtes un saline croisement. C'est mon frère, oui. Par respect, oui. Je lui dirai bonjour. Mais toi, bah, mastatin, faut te voir ça différence wana. Na lobby te que parce que ton beau t'appelle à ma famille au bâtonnier sauté to zarabison sur ma chrétien te. Oh bi m'appelle la famille mususu frère Patrice wana. Ayembe la nzambe, ouais rason ayembe la mokili. Ba bandeko, siko. Baro solate pour nga na nzambe. Non, ba famille ba bandeko. Mais il faut ça très attention. Par rapport à vie nanga. Pour vie na il faut être abatou. Ne Bible zoloba na biso. Ma komi zoloba. La création tout entière soupire et attend la révélation des fils de Dieu. Dont nous sommes. C'est notre révélation bazozela. C'est ce qui veut dire. Ma vie, il faut bon le sabatu mitema. Ma vie, il faut un témoignage. Ma vie, si quoi yo master no mise, to yebi quand on dit ami, ba master bazala bato basala ba mambo na bango esika moko ba bato ba fréquentateur pe ba vivre ba vie moko bo ndenge po ba master. Si quoi yo camarade no musicien mokili, bato ba oloba nini? Ba payen ba oloba nini? Bato ba oloba nini? Bolinga te. Et ba so ba échappatoire bon si quoi so to approcher bon la mité mandeni. Yon de Saint-Esprit. Depuis Ozala camarade na monti le loso qui 10 ans combien va si ba bon la mitema bandeko musicien ni nango ya munene bomona ou encore paye ni nango boyebi na mukili oto na Congo wana openda sala kombo to yebi na ba délire to yebi na buzoba aya lo ba kenonga le na bongo motema grâce ya prophète songolo to ya pasteur songolo to ya musicien chantre chrétien songolo parce que azara master nanga na monika ke non en tout cas na vie na vivre na o ya faut kana pesa vie na pa na Yesu nani bazate boyebi point simplement parce que baba exemplaire te. Na bango na bato ngo na baza bato mo basala ma muninga moko yango moni muto ko benda muninga zate muto ko influencer muninga do ezaka mabende muto zo zwaka esika. Vous comprenez? Na habite so non se faire comprendre.
Bana Nzambe, faisons très attention. Tobanga Nzambe, parce que tu rendre compte, ba tout na biso. Yo kenana mokilo sala yini. Tala. Batu ba pengwa ki liko na yo ya comportement ezaleli na yo. Yo bana ko fréquenter ba monde. Paul azolo bana Corinthien, Mutu o azomi benga frère, mais il ne l'est pas. Alors, si vous voyez une personne qui se dit frère, mais marchant, vivant dans les désordres, donc Mutu omi benga mwana, lelo ba ebele chrétien mwana Nzambe, mais à vivre via désordre, via bapa. Paul aloba, Paul, apôtre Paul. Alors, Mutu bongo atambote boko pesa yete. Mais ya maona ya pas cesa lelo, mbote kuto eze elo côté. Ba master penza elenga ele bako mela pe place moko bako mela ba 20 na ba soki ba nini païen na soi-disant chrétien. Ah, vous vous moquez de qui? De Dieu. Les amis, nous serons jugés sévèrement na ba acte opposaka na ba fréquentation na biso na ba marambo to salaka parce que tant ozo fréquenter batamabe et que batu mususu misu na bango ezo mona bakoloba ke yo po na bango parce que balobaka nini. Ce qui se ressemble, ça semble. Dis-moi qui te fréquente, je te dirai qui tu es. Tu es bien, n'est-ce pas? Tant que yo soi-disant moi dans un fréquenté batamabe bata vie à bien te barolo banini. Mais barolo babino se boye loko moko. Barolo babino se bosa batu moko. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Très attention. Très attention. Ba Nzambe, ezaki alerte. Ezaki alerte. Ezaki alerte. Bazo tendre ba piège na ba façon nyonso. Babarou bazo tia ba mitambu partout bazo sala oignon seza na pouvoir na bango ka po ani ba déstabiliser royaume Nzambe ba kwisa royaume Nzambe. Satan azo gagner terrain na ndinga osakana te bande onanga. Le diable est en train de gagner les terrains, mes frères et sœurs. Le diable est en train de gagner les terrains. Le diable est en train de gagner les terrains. Oh, biso, nous sommes sauvés pour sauver aussi. Yo ndimela Yesu. Yo bika esengeli ba miso ba bika pe na nzela na yo. Témoignage na yo. Ezali vie na yo ezali témoignage. Oyo ezali évangélisation. Oyo batu ba bana rotala. Ebele ba bon la mité maté ka po baté ki Ah te moi mbalon se comportera bien. Moi son se comportera bien. Pour ta sambila ya solo na ke visiter église na ake atikala ya karami boyo kana ba témoignage bon te eza ebele ka façon vivre la ka ba sepeli ba approcher o pe ba kuta na Yesu oyo salelaka eza ebele ne lo il faut to salaka siko comment expliquer bino bako approcher bino mais en vous ba o monelo a malonga te bande ko ya mawe ya pasi boy bile na Congo ba sa na Nzambe bazana ba na valeur te malam kutolo ba ko ano businessman veste cravate nkosa aussi mino diplomate na yo soki malette na yo ba respecter ko leka moto mi benga pasteur na bible na maboko na col pastoral ba respecter ye ke yo poane trop des aventures na mille ya bato ba bengi bato Nzambe. Il ne devait pas être ainsi. To benga mi na ba vie wana te to pe na ba témoignage ya ba lolengo yo te. Yango nous devons changer, assainir notre environnement, revoir notre vie. Paul Aoloba, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Nous devons nous examiner et savoir si nous sommes dans la foi. Place au monique, nkoko sozali bongisa. C'est ça que la mwana Nzambe. Que le Seigneur vous bénisse. Batulora bazoro mabiala. Ba okutana na Nzambe. Soka mto bongo la motema, a bongo la motema. Au cas contraire, et aux apasi, ba kuta na ba mambo minene na poisa, likolo ba biloko bango ba osala po ba eba ke Nzamba zali. Bo bi histoire sol de terre c'est, wa comme apôtre Paul, et belé ba oza frappé, na ba ndenge moko ba oluka Nzambe. To yokana. Je te pèse moi il va rapidement les temps de waza opélé. Bana Nzambe shalom. Alors, nga kombo na ngai Zoro Mabiala babenga kangai Vielle News.
naza bon mo wana na utiliser kango penza mingi te pour naza chrétien pratiquant mais naza catholique mais naza pratiquant naza fanatique ya catholique te mais na croyaka na nzambe et pas nyonso oyo bandimaka Yesu nga naza wana. Alors bandeko poto zwa temps ebele te na fandaka na Suisse na Lausanne naza pena mukarame oyo boyokaka cheval blanc cheval sans tache yeyo azali awa natambolaka kaka na ye naza mobulu ya basi te ndenge pasteur alobi apparence trompe c'est vrai mais biso na ba réseaux sociaux netinga babengaka nga nzambe ya internet nga nalingaka ngo te selo bango na évangile na bango mais na ba recherche tosalaka tokoyisa ba pasteur ebele ba chantre oyo bayembelaka nzambe ebele nga naza piège pasteur Mayata tolukisaka ye bolumbu na ye vraiment totia na bato baza awa po tozwa totanda ye mais lokuta mabe te vérité eza moko lokuta eza ebele bosambelaka mingi mpo oyo aza moto oyo akoki kosunga mpo na bomoi na bino na biso parce que banda ba recherche oyo tosalaka nga nazotubela mpo tosalaka yango ba recherche tosalaka mpo na tokweyisa ye tozwaka ye te voilà yango wana nakumisi nzambe. Merci. S'il vous plaît, merci. Kulutu. Kulutu, s'il vous plaît. Église, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pardon. Kulutu, topesio merci. Pour to sambela nzambe kolobako. Bato baluka biso nzambe la sape biso ba. Topesio merci pourquoi? Parce que olobio tout beli. Na sengo lokwa leki na yo. Loko olobio za chrétien. Nazo senga yo penza au témoigner nga uzunga na noté. Ça c'est vrai. Mais